Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Message moi Mboka. ABC président ya cour. Moi volume. Président ya cour. Et donc on a la ABC yo boui. Ba père petit. Yo nde obima sauver na biso pepe congolais. Elle a pile. Na yebité président ya cour. Tout na biso Kadima. Tshisekedi aza 73. Moïse aza combien? 15. Fayo aza combien? Mozimuzi. Ngo nyonso toyebite siko na faute yango donc ba machine eza maboko ya bato nanga nde nani gadi mande asome machine ou bien bato wana pe bazaki na ba machine na bango yo président ya cour yebisa biso président ya seni nde asoba ba machine siko ndenge nini machine ekomi na maboko ya bato siko biso toyebite papa, tous à pour ça, tous à solution. Merci, messieurs les journalistes. Nous devons être sérieux. Conscience, la mission, il faut y travailler. J'ai jamais vu dans le monde élection extrêmement 4, 5, 6 jours, 10 jours. Même Chine, c'est la plus populaire du monde. Parce que l'élection, c'est celle nous devons défendre notre pays. Le pays ici, c'est notre. Et ça, nous devons défendre. Et puis, nous sommes toujours regrettés amèrement par les résultats Oyo, on va voter Moukouté, par les résultats Yakobima, par les résultats Moko Difalke. Vraiment, ça passe. Même les journalistes ont propagé des messages. Puisqu'ils sont là mieux placés. Ils ont Zoua, ils ont Lia, ils ont Sepela, ils ont même Sabana dans la place. Attention, vous risquez de payer les pots cassés. Le pays ici, ce n'est pas un seul individu. Le pays où il y a des gens. Pas si on biso tozo mona. Biso ba petit peuple. Ozo nuire biso boye. Ba voya ngo mokoluka et pas ya banani. Même biso tokotala. Sédar Senghor na Sénégal tango amemisaka. Amoni ke ezo kokana été. A démissionnaka. Maintenant azaki félicité. François Mitterrand en France. Tango amemisaka mboka amoni ke ezo kokate. Il a démissionné. Mais bon année il y a Tshilombo. Tshilombo il fait se voir garant que Aleki mutu nyonso na kati ya Congo. Non. Non. Biso totangi. Soki net que na kati ya salle ou bien examen d'état centre wana bayibi ba tricher examen d'état centre wana mobima ezaka nile. Lokola ma machine oyo pesa maki na bandako ya bato ya union sacrée avant quoi et salamaka déjà machine oyo e utaka na seni. Comment machine ya seni et comment na ba sel individu voire même na ba intérieur. Machine tala kolongwa baramoto et comment na ista machine elonga kuna na 6 heures na ista ekomi na 12 heures wana na kati ista na baramoto pas même 300 mètres eza kaka 200 mètres ba machine wana bana ko salani pona ko frauder eza
élection chaotique. Nous devons avoir honte. Merci beaucoup. Nous devons avoir honte, messieurs les journalistes, s'il te plaît. Même proclamation, tout le monde est hyper. Merci. Il y a moto là. Merci beaucoup. Message du journaliste, merci. Vraiment, Nazana Kanda Moko, ne Nazaboye, na Lukata Mutuaya, Penza Tingangai, na Kufa Libela, Pona Longa na Congo. Biso Tozo Loba Boye. Et puis Toloba Kabanda Kala. Que Tshisekedi a composé Seni Bande Konaye Baduba. Asali Yango, Naki Tribal, Selo Bande Konaye. Mais biso yerto loba bango balati balobi ke no batwana baza très tribal nzokande tribal ezali nde epa ya Tshisekedi akei na concours constitutionnel même tribal oya sali na seni même tribal alandisi lisusu tina cour constitutionnel aketia bandeko na ye soki bakamuleta soki bakalonji soki banani bango nyonso tu bazali baluba dolobi ke bato oyo baza bakasaye batu nyonso atondisi awa élection ekoleka malamu te bango baboyi balobi tribalisme lingala comme bayebi yango te français pe bayebi te diplôme moko bazotangela yango 160 personnes na famille moko. Merci. Sikoyo mita oyo minute oyo tokei wapi nanu tomona te soi-disant Kabila Kabila azalaki étranger asalisi élection Kabila même si ayibaki pouvoir ayibaki yango na mayele ayibi yango na buzoba oyo ya Chilombo te na banoko na ye. Merci beaucoup. Eloko etikali awa biso donc va proclamer ba député va proclamer te nous ne sommes pas là. Biso tozali kotambola na article 64 mukolo yango abinisa mituka ya maya moto soki pe bongo te lokola bango moko na ebandele babandaki tribalisme na cour constitutionnelle tribalisme asali yango lisusu na seni biso pe sikoyo kozala ba garde civile. Merci beaucoup. Tribalisme ekosi par rapport à ma polémie et les qui ne connaissent pas le congolais. Merci. Je suis malade, on a difficulté sur on a 5 ans de souffrance. Tout le monde a ONG, tout le monde a société, tout le monde a entreprise, tout le monde a l'ikemba. Chassé maï, et comme 100 francs, maï, maï 100 francs. L'élection de Gérard Dima, par rappel à auparavant, la carte électorale peut s'appuyer ma baie. Comment il y a la carte na moto congolais il y a carte d'identité biso bana Congo. On a voté on a carte oui congolais. La kena kwa vie oui à congolais. Carte do il tango na mutalaka. Yaka di. Muté Félix comme ça lui le bokonzi. C'est ça là on est au ça. Merci. La situation d'élection au niveau de Memela Kikadima à ligne comme hier à la dictature à Maka président de la République c'est loyer. Mais na goût na biso ba na Congo c'est élection té. Conscience na ça là. Papa na biso Mobutu un millionnaire, milliardaire. Après Bambongo Belé na 3e en Afrique. Mais le long histoire. Attends moi on est mort dans l'ensemble kuna. La vie de ce comme on amona nzanga ye yake kuna na sérieusement biloko netira là-bas akima dictature ya Zuma biso bana Congo biso susi makasi ce que sengino katika pouvoir katika yango eza ba pays pe belé monika diriger malamu tete natika mais ye azibo konzi o ya notage ya komi ko obligé batu aso beta loboko na mesa yo na obunana na pesa senineza moi musana na yo ozo beta loboko na mesa pona nini bana Congo to souci makasi pour la élection conscience na yeso nga la congolais azala moi vision au papa na le père ala kinango pas dans la vision na izamala. Merci beaucoup. Bon tende ko journaliste message na par rapport à publication ya mapona mini ko kolo. OK message na ngai nazo ko adresser par Félix Tshisekedi Antoine Chilombo Chibwabwa nazo dalisaka ye mente fois na rappela kaye Mobutu na pays oyo Zaïre à l'époque amikumisaka
biso wana bana mike nga na école primaire tokomi koyemba nzembo moko mama yembo e mama ebutaka tata Mobutu emvuluzi yansi na beto ya Zaire. Mobutu à l'époque ezate na armée na Afrique bando sala face na armée ya Zaire. Mais nazotuna ndeko Antoine akoki koexplike biso bakongole awa na Congo bakunda Maréchal Mobutu na cimetière nini. Awa na Congo bakunda Maréchal Mobutu na cimetière nini akoki koexplike biso. Ya mibale Maréchal Mobutu azokima Maroc ba DSP ba beret rouge bazalaka wapi. Maréchal Mobutu azokima Zaire akende na exil na Maroc ba DSP ba beret rouge atelaka motema na chaka motema na ngai na ba beret rouge na ba DSP bazalaka wapi. Félix oyo eza mabele ya bakoko mabele oyo tango bake na table ronde koko na bino Kalonji empereur Kalonji awelaka sanduku ya mbongo azochola muyaka ndenge azwi sanduku aponi sanduku ya mabele azochola eke tala muyaka oyo zo bake kowela mabele okenango wapi. Me mindele batalani ke nani asignale moto kwazwa mabele lelo yoyo yeko dondwa na mabele ozoboma biso bakongole tozo réclamer droit na biso. Eloko elekitika ezate. Eloko elekitika ezate. Kabila ibelaki yo mandat na 2018. Nanga a proclamé yo président. Lelo yo nango a proclamé yo président akomi rebelle. To éviter akomi rebelle contre nani. Azoya kopundisa nani wana yonde mutoko yeba. Et puis nasuki si boye Félix ok kobimisa Martin Fayulu 3e pona ko humilier ye batu na yo balingaki babimisa ye 7e yo yebisi ke non ocha ye 3e si to humilier ye mais to ko yebisa yo ke oza mwana muto eza mabele ya koko ya Fayulu muto azwa kango na table ronde na kombo ya Panzu. Merci. Na kombo ya Panzu awa obimisi bakasaye plus de 250 députés kasayen. Plus de 250 députés kasayen baluba. Touti koyoka Denis Kadima si konoso ki alobi ye bongo maponami ya ba député national eza bongo maponami o eza kitoko te apusi yango me kasi koto ya maponami o etali ya ba tata ekolo ya ba président ya nzimi yango et puis alobi ke tata ekolo ako prêter serment bongo les 24 koto ki azonile élection oyo etali bongo ba député national alobi tricage ezali nini ko ekolo ba pona likamwana ndeko to bengi yango ezali deux poids deux mesures omona la classe yo totangi notion ya texte ya test balobi test faut ezala appliqué de manière uniforme identique dans tous les sujets. Mutu nyonso oyo akopasser test il faut subir la même rigueur subir la même principe ya test wana pour que résultat ezala malamu. Ndeko na ngai naningi naloba clair ndeko kadi masalisi élection te ezali élection torchon et c'est la barbarie électorale, c'est la sauvagerie électorale. Élection à boye etikala kosala matende ndeko na ngai ekopesa pasi na motema lelo tozali na 4e cycle d'élection tokomona tokozonga nsima ole to avancer c'est-à-dire démocratie ya Congo ezalaki mwana moke engulumi ekomi kotelema chapa kadi mazongisi yango lisusu na mabele azongisi yango lisusu na mabele tokomi kozonga nsima ndeko na ngai ekopesa pasi na motema ndeko kadi mayeba boye par là ntango na explike makambo ya texte ya teste ndeko kadi mayeba ke élection esalamaki jour moko ya ba président ya ba député ya ba nationaux ba député provinciaux ba conseillers communaux esalamaki mokolo moko bana mboka boyeba boyoka biso eza makambo te ya kokozwa koaplike rigueur na badepute bayibaki bamashine oyo ye moko kadima apesaki bamashine badepute wana ye moko kadima moto apesaki bamashine badepute wana baza bato ya union sacré soki akokata bango akata na président na bango pourquoi parce que député
y a union sacrée affectueusement à voter pour le président de Tshisekedi et puis pour le député, pour le député. Donc, régime. C'est tout à fait normal. Et ça, ils ont sanctionné les uns et puis laissé l'autre. Tshisekedi, élection Mobimba, élection na fraude. Bango nyonso, élection wana, il faut qu'il y ait nama. Il faut que tu aies ma ponomi à Sika. Ma ponomi wana, elle a qu'ici insuffisance na yango. Incapacité à saigner à la couverture totale de la machine la RDC. Est-ce que la faute Nabiso Abeta Kitolo, Asali Fantara, à Bombay Tox, alors bien expert. Nous avons un témoin à Pamba et bureau de vote. Ndeko Kadima, Akamati, Akeko Tiamo Sapesika Bachaka Tende Konangai. Hier, le Banabiso que l'élection a poussé ma député l'équipe Mabé et va présider l'équipe Malamo. Non, non. Tu peux si exemple ndeko matata poli na maniema mboka tata na mama na ye andeko ne bazali wana famille na ye famille à moi si na ye misala sala kuna na ba travailleur na ye abima na 0%. Tu sais que là ba point belé to liboma te imaginez-vous bakeina kindwa to moni piaka na télévision Kambere na bitakuir bali babunda bitumba mais la kindu tu sais que la bête sur pourcentage oh liboma papa yo na mboka tata na yo ba ko l'école ba fois l'élection est sociologique et tribale na kati mboka o faut moye ba yango élection yango wana eza bongo sur le plan élection to ko loba clairement que ndeko nanga po ba voter yo il faut y avoir un côté wana aux ndeko il faut avoir des liens sociologiques familial ethnique tribal mutarobo ya moté ndeko kadima abomba na te on a sanctionné ma député te yo ko sanctionné te yo ne faut pas sanctionner yo c'est pourquoi je fais appel au parquet général de la République. Je saisis déjà à travers les médias dans le parquet général de la République baye ba malamu que monsieur Kadima azali moto akokanga kotiena boloko aninga pelisa moto na Congo pamba aninga kabola ba congolais élection oyo ko kabola ba congolais zali malamu te bayo kakape bato élection ya longwa na ngambu o Kadima sali na longwa na ngambu zoko te ngambu ekangie ndeko tabuzo besalani pourcentage d'élection eleki pourcentage d'élection eleki 100%. 11 000 machines, 11 000 centres de vote votés pour dire que 9 millions de Congolais vont voter. Il faut y avoir ma irrégularité. C'est pourquoi bande konanga te bisibino bana ya mboka to fongola miso awa déjà tangu zifweni tangu melunga gonge koki il faut to kamata to sauver mboka na biso faut to sauver mboka na biso tango ko sauver mboka koki mais c'est Kadima asali si torsion élection na ninga tali soboy na lobi na yo eloko yo ninga tali sayo oyo kamala de komona mboka kata. C'est pourquoi Tolobina M. Kadima, il est la première personne à Rokanga. Il faut pas kangaye na kati ya République démocratique du Congo. Kadima a rosaka na mboka bote. Avant même biso na buso ba bote. Oh, ils ont coup d'état constitutionnel. Yango tozo benga ba congolais nyonso bazala déjà éveillé pour action populaire et niko banda. Peuple ba défiara été. Ba défiara jamais peuple. Et le peuple gagne toujours. Le peuple azali kolo ya nyonso. Bote. Oui. Balobi Tshisekedi a gagné. Tambola wa. Tala na lezo sepela. Tambola na lezo sepela. Mokamba wa. Lokola bato bakufeli. Lokola deuil national. Et c'est ngwezanga na 10e ri. Et la plupart na catégorie ya bato ya moto. Bata moto ngande baso sepela. Et biso to ebisi boy. 73% ils allaient côté à distinction. On devait avoir une joie immense sur la Congolais. Mais le col les uns moibi, peuple azana bangote, peuple hôtel la bango le col ndako zo sikamo. Bote. Oui. Yango wana bande konanga. Tshisekedi n'aura même pas 2 minutes. Cour constitutionnel to banel ko ebisa cour.
boza bakolo totangaka classe mpo na liboso mboka yo moko mpe mabota na biso baklasse botangi wana ezali au service ya individuité ezali ya bao na service ya mboka il faut tobatela mboka boyeba yango mboka oyo bolingi bosaka nango lelo bato batikelaka biso yango bakufa bakenda mpo bino batata na biso bozwa yango bino mpe botikela biso de même mpe biso kotikela bakoko na biso et ne cherchez pas à arrêter le fonctionnement, le bon fonctionnement de la République à travers ma décision ya mabe bête oyo bino bolingi bozwa congolais mampasi nyonso ya congolais ekokuwa likwa mitu na bino Benoît Luamba oyo adefiaki peuple nzambe afuti ye na nini nzambe afuti ye na nini bato lokola bajo numbi bakangaki awa na kati ya république bakati bazali wapi bazali wapi nanga akamataki pouvoir ya Fayulu apesi yango Tshisekedi lelo azali wapi na rébellion tokamati malumalu ayibaki élection azali wapi tokamati ndeko oyo totengi ngoi mulunda lelo azali wapi avandi kimia azali sula kati alobaka te loko moko te auti boloko. C'est pour vous dire que bandeko nanga mboka eza ya biso nous avons intérêt à recevoir mboka oyo Tshisekedi alongi pouvoir te bakabeli ye bazofabrike na ye bavoi ya kofabrike élection mobimba na moto aza na carte d'électeur na moto aza nango te bavote même aza répertorié na kati ya affiché te avote yango omoni na classe jamais na classe jamais moto azwa 116 sur 100 ezalaka te élection ezalaka toujours na 100%. Donc makambo résultat à 100%. C'est un peu ça. Il y a des sabino clair. Il y a des sabino clair. Bandeko, nalo banabino clair. Tshisekedi akamati élection yo alingi akomisango lokola ya se ya nzete ya manga ya 10e rue akosala na wese akosala te. Le peuple va se déterminer jusqu'à mettre de l'ordre na kati ya mboka oyo kolongola bato nyonso bazobetisa mboka na ye. Merci ndeko na ngai mpona mikro. Votons tous Martin Fayulu, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayulu, notre président. Espoir du peuple. Biso.